parti politique mobimba esuka na ba matinée. Non. Matinée mutu asala yango eza papa Etienne Tshisekedi. Akreaki yango pona nini? Amonaki ke politique ya intoxication na diabolisation ekomaki mingi. Yango abando senga bato nyonso ya base bayaka communiquer na mokonzi ya parti. Ezalaki à l'époque ndeko Masamba na ndeko Mubake. En résumé, pour na makambo bayebisino ke agiraka makambo nyonso ye moko. Tuna bango kake yebisa biso par exemple dossier nini. Dossier nini o koyebisa biso tozaki na CG alobi botanga kaka dossier moko. Ba mususu tango bazo tuna bango en privé bazolo baboy. Te CG ayeba kaka ke tozako se retrouver te. C'est ça l'argument. Mais vous êtes méchants. Est-ce que vous avez la kangai na poko alelo? Donc vous avez la binonyo sosima tata mokonzi ekolo. Otombo na maboko. Otombo na maboko. Tata mokonzi ya mboka. To présenter ba esquisse na mabeto saleli yo. Opesi biso misala moyena contexte tozali. Toza toujours loyal envers yo. Olimbi sabiso. Boyoki yango? Soki babengi nga na ke na oya. O bakende kogangela ye. Soki na ke lisusu te o babengani ye bayambaka. Bon finalement, bino ndeko jeraka telefone ya mokonzi ya mboka na oya ngai. Otika kindoki. Par manque d'argument, bino bo choisir conduire ngai. Bande kona ngai ya basi na ya mibali mususu ba bibiso to ko défendre ye. Mais oza ko attaquer bango pona nini? Nalobi il ne peut se vivre. Tango baza kolobake le parti n'existe pas. Kabuya a tué le parti. Il ne peut se vivre. Nalobaki awa. Opposé nga mituna. Nalingi na zalate ki mutu aye kosala promenade de santé. Nalingi motuna mituna. Mituna na bino ezala boye. Ngai muteki ba poste. Ngai mutu na bomi parti. Mituna na bino puisque yangonde lobi makambo. Si yangonde balobi un incompétent abomi parti. Ateki ba poste. Bon, je suis sur le banc des accusés. Babina sali pour ngani tanga masolo boucle. Tu connais que sa population sont ni boyepona nini. Tozo sa mokonzi mboka sont ni boyepona nini. Bande konangai. Problème à destin est en Zambie. Problème à destin est en Zambie. Ko frustrer mokonzi mboka. Boza ko kangai. Tala boluki ba problème. Batunyo soyo nayebi koya oya esengote. Boye koya ya kanda pour prouver que tazaka na secrétaire général na biso wana. J'ai compris le message. Sikoy. Bino bolobaki boza valitaire. Bokomi ba mikanda ke ba jeune ba yate. Sikoy ba jeune ba ye. Nani azana leadership wana sikoy. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Nalobi boye. Botambusi ma message. Je n'ai jamais vu les gens méchants comme ça. Ba fabriquer le ministre de l'Intérieur à lobby, banda lelo, secrétaire général à mon côté, président de la parti politique à mon côté, à Koki Kobenga police. Police est à la pour rétablir l'ordre public. Donc yo koyao. D'abord, dans le tozo sur le lanan de Konangana,
Tous les jours que Dieu a créé. Mais tala batumité mamabe. Batubake na démarche, il y a composé secrétaire général, chef ya parti au ministre Aouti. Oh non, alobi boy. Mais papa, le cas makambo na yo, ce que vous avez makasi unisanga na ndenge na yo. Koko tsakomba motu mususu te. Oya ebengi. Oya nana bengi. Nini? Bamususu na tongo bazobenga ngai. OCG bayebisi soki okomi kosala démission na yo te. Mais euti wapi? Tala provocation ya bato. Tala provocation ya bato. Ngai bureau nanga boyebi place ezalaka. Baya koluka kosala mise en scène na bango pembeni ka bureau na ngai. Tozo sala bo ngana bisika ka bato. Na bisi équipage na nganyo so ba collaborer mukolo wana na lingo ka tanzizi tekeleka na bureau. Bino nyonso permanence. Tokende kovanda kuna. Baye kovanda. Sibalobaki kabuya dégage. Bino na poko bokoloba nini? Kabuya. Alors, le secrétaire général, il va que ma communicateur, non encore, c'est. Non, Roger le combattant, voilà. Roger le combattant, le secrétaire général. Mais on a eu tant on a solo, non, et là, le but est solo. Et puis là, il y a des Zambongo. 17 ans, et ça n'a pas de soucis avec une partie. Tant qu'on a solo, il ne peut se vivre. Au parti politique mobimba et souka na ba matinée non matinée mutu asala yango eza papa Etienne Tshisekedi pona nini asala ka matinée a créé ki yango pona nini amonaki ke politique ya intoxication na diabolisation ekomaki mingi yango abando senga ba nyonso ya base bayaka ko communiquer na mokonzi ya parti. Et c'est là qu'à l'époque, de Komasamba, non de Komubake. Vous savez la nanaï? Mais le long matin, comme à Bendegeni. Yo le bito ligi Tshisekedi. La nape makamunaye. Yo ligi obenga na combattant na kwa moko boy. Oh, kabuya pesi bino misala te. Oh, kabuya sali boyete. Non, tika kokosa ba combattant. Tika kokosa ba combattant. Ba combattant ba yebi masoke. Alingi bisote, mais vas utiliser risque moko boy. Bino bondimi yango? Bondimi yango? En résumé, pour la makambo, ba yebsino ke agera ka makambo nyonso ye moko. Tuna bango kake, yebisa biso par exemple dossier nini. Dossier nini, o ko yebisa biso tozaki na CG alobi, botanga kaka dossier moko. Ba mususu tango bazo tuna bango en privé bazolo baboy. Te CG ayeba kaka ke tous ça qu'on se retrouve. C'est ça l'argument. Mais vous êtes méchants. Il ne peut se vivre. Est-ce que vous avez la kangai na poko alelo? Donc vous avez la binonio sosima tata mo gonzekol. Otombo la maboko. Otombo la maboko.
mokonzi ya mboka toprésente baeskise na mabe tosaleli yo opesi biso misala moyena contexte oyo tozali toza toujours loyal envers yo olimbisa biso oyoki yango soki babengi nga nake na oya oyo bakende kogangela ye soki nake lisusu te oyo babengani ye bayambaka bon finalement bino nde bogeraka telefone ya mokonzi ya mboka na oyo ya ngai otika kindoki par manque d'argument bino bochoisir konuire ngai bandeko na ngai ya basi na ya mibali mosusu balobi biso tokodefendre ye mais boza koatake bango mpo na nini nalobi idps viva ntango baza koloba ke le parti n'existe pas Kabuya a tué le parti idps viva parti oyo balobi na bomi eza première force politique ya mboka na biso mosusu ya bandeko koloba mais ezala kaka ndenge wana te po compare élection yo PPRD ya bandeko gagné na oyo idps a gagné te na PPRD bango nyonso bandeko ebisaka boye baoyo toza na bango bazolo bon tobando tinda ba liste me nga na boya kotinda liste nayebisaka bato ke naza mutu na priaka nzambe na nga na engagaka ye na makambo nyonso conscience na ngai kozala tranquille idps viva nalobaki awa bopose nga mituna nalingi nazala te ke mutu aye kosala promenade de santé nalingi botuna mituna na bino ezala boye ngai muteki ba poste ngai mutu na bomi parti mituna na bino puisque yango nde elobi makambo ata si yango nde balobi un incompétent abomi parti ateki ba poste bon je suis sur le banc des accusés ok les gars boy opesa un micro oui idps viva tuna mutuna na yo to répondre yo UDPS viva. Ouais, c'est bien moi, le président Badjo Makolo, Yabas et chef na Bandal. Motuna nanga ezali boy. Na mokonzi na biso ya parti le secrétaire général Augustin Kabuya. Toyoki batu bazali kolela makambo ya misala. Comme tu peux sa biso en clair. D'abord, dans ma poste ministériel, dans le niveau cabinet, ils allaient insignifiants parce que tous allaient le parti le plus populaire. Bon, dans le niveau, il y a un ministère public. Tu as vu que les gens qui peuvent venir au Benz et Bisso tout le temps. Mais stratégie du niveau secrétaire général, il y a Bisso à mettre en place pour que à créer peu d'emplois pour la place Zala et Belé et puis la stratégie pour l'élection en 2028. IDPS vivant na lobby boy. Tout ça la diversion té. Au monde n'enge ba mususu ba beti wana. Je me rends compte que Ebele bayoka quitté. Les IDPS c'est un fait privé. Naza ko répéter yango. C'est un parti politique. Toza ko travailler en collaboration avec l'État. Toza ko nangai. Tozo nanu ke biso to créer misala te. Et si gani ni boyoki ba créer misala. Boko tangela nga ba parti politique ko créer misala. Hein? Non, nazolo baboye. Au moni discours wana. Nde discours bazo séduire nango batu mususu. Bozola nangai. Na lobby, nous avons quelque chose à 900 partis politiques. Tout le monde a eu des personnes gérées par un incompétent, à l'occurrence des Kaboui. Non, Kana, nous avons utilisé Kaka, Maloba, Bango Baza Koloba.
IDPS viva. IDPS viva. Dans le B-boy. Admettons que l'unique parti est géré. Ok. D'accord. Bango balingi wana te. Dans le B-boy. PPRD a géré ce pays pendant 18 ans. A créé qui emploi ni. O bomoni qui emploi etikalaki. O PPRD a créé qui. Tout ça la confusion te. Yango na yebisaka bato amaye le belo toza na bango awa. Pas au courage à quoi ça va combattre en vérité. Vous avez vu pendant 18 ans de règne, PPRD Bakei, Balaxibino Misala Bakriaki. Hein? IDPS viva. Tala, Toyoka na malam. En dehors, il y a Kotinda Kabatu. Na entreprise ya l'État, na ba service de l'État. Ba créa misalate. Vous avez nangai? Nous tous nous dépendons de l'État congolais. Pour atteindre les objectifs, nous devons soutenir les chefs de l'État. Tokani? Nalingi baya tala. Baya na ba discours ya lukutawana. Ok? IDPS viva. Pesa ya micro. Na kopes ata minui awa ngana mesana kosonga ndaku desert. IDPS viva. C'est cordon 6 qu'on charge à Funa parlementaire debout. Motouna Zaliboye. Tomoni, notre secrétaire général a tamoli dans toutes les provinces à implanter parti, peut à redynamiser parti. Na fait Tomoni, Tobimi première force politique. Mais nous avons aucun mois, nous avons mis sur la petite campagne pour la diaboliser. Motouna Zaliboye. Ils sont le corps de la voix qui s'équidiste. Un vrai combattant IDPS. Tu comprends que par exemple nous sommes en Mboka. C'est quoi la stratégie nini? Oh mon condamnation parti après si nous sommes pour la comparer route na badongolo misuona. Je dirais je vous remercie. Et s'il vous plaît. IDPS viva. Botika nan makelele. Bopesa e. Tala, bobenga bango batinde la même bino ba mituna na ba téléphone. Nazali awa. Hein? Oui. IDPS viva. Na lobi boye tikana. Na lobi boye. Bobenga batinde la bino mituna. Ce qui approvisionnement ezalité par ravitailler bino. Nazali awa. Tuna mutuna na. Ok, merci beaucoup mon général. Nous avons des questions par rapport au sujet à l'ordre du jour où est allé ma campagne, gestion des informations. Mon général, dans la ville province à Kinshasa, nous allons dans combattant. S'il vous plaît. Oyo Bundaki, Omuyaki Mayo, pour Azala Oya Azalelo. Dernièrement, on a qui sorti au gouvernement. Il y a tout le monde combien de combattants ont se retrouvé? La première part au Tomoni, il y a un gouvernement provincial, il y a Mboka, il y a Zali, gouverneur de la province. Deuxième question, Nazali Kopuna, Nazali par rapport à un cadre au Balekania. Il y avait des PCA, des DG, des unions sur la gérée, des entreprises, des Mboka. Il faut pas présenter des pour quelque part, nous sommes condamnés. Mais il faut des années. Nous avons travaillé, nous avons quitté, nous avons fait un front, nous avons pris une sécurité. Nous avons légué des bateaux et nous avons travaillé. Pas présenter des il a dans Bango. Combien de combattants au Bango vont engager dans le salaire? IDPS viva. IDPS viva. Nalobi Boye. Oui, merci beaucoup. Mais Botika Makele le poto solo là. Bokitsanan Maboko.
na lobby lelo il faut tolobe na makambo wana na lobby boy oui combattant tellement na lobby boy préoccupation na yo eza au niveau ya gouvernement provincial tango banomé ba ministre niveau ya gouvernement provincial ba combattant bazaboni na kati wana. Ok, bozela nanu to solole. D'abord, il faut faire la part des choses. Un gouverneur est élu par les grands électeurs. Eza banane, eza ba députés provinciaux. Faut voter gouverneur. To négociaka na ba parti politique mususu. Bomona kinga na kepa. Beau frère Nabiso Jean-Pierre Memba, nous Nabiso Bahati Lukwebo, tango tozo kende ko négocier. Ezapoye bisaba député naye ba voter candidat na ngai. Erwana ngana yo tozala engagé na makambo wana te. Erwana combattant aza musika. Combattant asasa laki musala na ya ko voter député provincial. Mais député provincial nda kende ko voter gouverneur. Sikoyo toyoka na malamba ndeko na ngai. Soki bolingi makambo wana esila, il faut vote ya ba gouverneur. Ezonga kaka peuple ndaza ko voter ou soit ba gouverneur bazala ka nommé et pas président de la République. Point très. Aussi longtemps que ba gouverneur baza ko élire bango na ba députés provinciaux, il y a un problème puisque n'état on n'a pas MLC. Na sololi naye ya ebisinga ke naza na 5 députés na ngai yo kanisa ko pesa nga 5 fois wana pamba il y aura une contrepartie na makambo wana tango na ko kende na AFDC na ebisi kulutu Bahati Lukwebo no yo lokola zana 6 députés na yo ngai naza na bao ya ngai naza na posa nazo ebonga ya gouverneur de la province akopesa ngai ya pamba te. Akotuna ngake au retour ngana kozwa ni tala déjà que toza 3 hein batouana gouvernement selon la loi il faut ezala 10 postes mais yo ko kanisa ke po biso kombo na biso de pes toza na maboko minene bakozwa 10 postes nyonso bapesa biso et ko sala mabongo te. Et puis n'oubliez pas aussi ye gouverneur nenga zawana saza mutu tamba bandai kotanga ekozala noko na ye afutelaka ba frais académique ozela nano te toyokana nano IDPS viva tango boza koloba te omoni ndenge toyawa toyokana malamu toyokana mpona nini tango bato babundaki bakufi tozoza bana na bango kwa nini non toyokana nanu puisque mutu wana toza na preuve te ke tango bando bunda mwana ne azalaki na ye mais en mémoire ya bitumba mutu wana menaki toza otika nanu basentiment nazoyebisa bino boye tolongwa même na exemple bino bolingi te po bino bolingi toloba oyo bino bolingi wana. Je prends seulement l'exemple que je venais de donner. MLC a pesi biso ba voix na ye. AFDC a pesi biso ba voix na ye. Hein? AB a pesi biso ba voix na ye. Et comme déjà combien? Et comme déjà 4 partis. Sikoyo puisque yo za IDPS, ozo 10 ministères yo moko occupé ba toi na te. Bakoki kotika yo, balobi bonne chance kende na yo. Ba initier motion moko quelques jours gouverneur on a sali akwei siko yo ki combattant non lobaki que non il faut gagner loko nini politique basala kangona ba sentiment te politique batala ka ba intérêt ya moninga na wo ya yo soki yo net aw bat bazolo ba gouvernement wana tomoni ba combattant te toza na gouvernement ya 54 personnes. OK? Est-ce que Bolinga qui chef de l'État
après collaborer avec les partenaires pour la formation du gouvernement. Alors, je dois mettre que les gens de l'île de presse. Ça, c'est rendre un mauvais service au président de la République. La politique est dynamique, on doit collaborer avec tout le monde. On est là, on va désordre. On va partir. Si on a une forme, il y a ce qui est plus important, c'est les résultats. Vous savez que gérer l'affaire de l'État, n'a pas imer n'a pas sauté. Tu veux comprendre que le gouverneur a négocié. Vous savez que mais ceux qui sont comme même ma camion n'a son sentiment. Tu veux la tête, tu veux faciliter les tâches. Tu veux gagner, madame? Merci beaucoup. Nazo pe koto oze la nan kozo pe koto awa nazo kia okutana ouais opesa les caboy mais tozo zonda mundamu tozo zonda mundamu bien sûr le bac oui tout le monde c'est je oui poser une question nous allons répéter d'abord. Question de Ngezabu. On nomme ma ministre. On nomme Pardon, CG. On nomme ma ministre. Ils sont à combattre mais ils sont à combattre pendant ton bundi. Nous avons le parlement de vous, ils ont si jusqu'à maintenant, tout le monde va parler de ils ont jeté. Et tant que secrétaire général, il y a nos enfants pas la mission. Il y a nos enfants qui sont le nombre de combattants de mission dans le cabinet, dans le ministère. Et ça, ceux qui vont se respecter, il y a des combattants. Parce que dans le but, il y a un sacrifice. Ils sont pour te recevoir dans le ministère, on va poser des questions. Oui, tellement, on va c'est là. Ben Azawa, Ben Kankoli Azawa. Asake, j'ai donné Moulumba Zawa. J'ai donné Moulumba. Nazo Tangela yo, pas parlementaire debout. Hein? Nazo Tangela yo, Zelanan. Omoni, là Nazo Sepela na mituna ya boui. Pas parlementaire debout yo, bangagé Bazumi Sala, batomo la maboko. Hein? Na lobi boye Zelana Msayo Bitumba ya papa Tshisekedi ezalaki peuple d'abord omoni oke bokitsa maboko nauti koyebisa bino awa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi aza mutu ya nzambe biloko asaleli parti na ye Kabila asala yango te. Kabila Sala ya moté. Si nous sommes corrects, Kabila Sala makambo président Tshisekedi salide. Awa na uti ko bisoke. De konanga Francis Kalombo. Président Ligue des jeunes. Abimata vice-ministre te. Hein? Naza ko bisayo. Tala. Liste des amolaï. Mais au moins les premières années. Webi ceux qui ont un transport, bavandi na bakiti nyos, yo simbika kalikolo boye bozoken, okoyeba importance ya pisika kovanda, ceux qui zeleza mulai. Mais ceux qui ont côté manama ont trouvé place à kovanda, okobanda kolwani, o bakiti eza bien te. Bon respecter, bolia, bon respecter Félix Tshisekedi. On peut s'accueillir, merci. Je ne le dis pas, donc la flatterie, je sais de quoi je parle. Vous pensez que les lots, ceux qui balongoli batignon soana, balobito zongisa, bamusouf, ekogoga, hein? Ba parlementaire debout. Comment on a solo baki, baboko la kamba ya mukolote. Toye bani na makamba parlement de bois. Ngana za ancien parlementaire debout. Hein? Oyebi même na armée oyoka ka babenga na ba généraux na babenga na kanini ba masuwa mais écoutez
ngai na koyebi soke situation toza nango baza koprofite mpo bakosaka bino ono bosala boye non bato bazwi misala mais sikoyo mpo ndimake bato bazwi misala il faut yo ozwa misala oza na parlement nini ya wapi? Non, fort du progrès eza dérivé. Écoute oyebi ano bakrea fort du progrès na lobi boye tala fort du progrès eza dérivé à parlement debout eza bana nyonso omoni bakomo ya o fort du progrès non yo kana yebisa yo tokenda marche tango tozongi papa Tshisekedi a félicité biso alobi ça c'est une force du progrès. C'est-à-dire il faut continuer dans ma soloana. Balek na biso bazakla na balabi désormais biso to komi force du progrès va se détacher na biso balama. C'est pour vous dire que histoire ba efasa ka yangote. Au moins difficulté ba tebele baza na ngolelo puisque balingi ko falsifier histoire. Tango azobeta li solone ti yangai po ba betela ki amona chambre. Akanisi ke zambenge ba yebisa ki wana. Tokani même na ba journaliste ndenge ba yao na kota la boy na ebike o tozalaki na ye o aye po miliki ye na yebi il ne peut se vivre il ne peut se vivre tokola la walelo Esili pesa wana kuna pesa Fabina sali po mulingani tanga masolo boucle